Baliko Simba, he's touching, he's feeling my legs. Okay. And then after, I bisinga bimisa kaleso. Okay. As he was driving, I took Nazaki Bosala, we buzo bananga nazo nima, we nasala ki nyoso as I ko exam. Obanda to sepela na ye? Mama, te. Mais, bongo muto sepela na ite logo te kaye biso longo la bilamba banjo longo la. Donc, and he spit it in my mouth. Oyoki. He spit it in my mouth. Now, I'm not even lying. There's no reason for me to lie about this. You see, he spit it. So inae na mnoko na nga. Abwaki donc abwaki lio so inae na kati ya mnoko na ye. Now force to pona boyaki komela ngo na ndenge po as I open your mouth. I said no. Oyoki. Alors, after that, I like Tolali, Tigo, Nazaki, Nabanani, one of the video, Bango Moko publié, na Banani et Bata et Zamana. Okay. Nini, Tolali. Kolala, ya la laki na inga na zwini na zwibi lama na lati lisusu. I was uncomfortable. I was uncomfortable to just stay in bed naked with someone. I've never, I don't know exactly, you know. So na zwibi lama na lati. I tried to wake him up. Maybe say I want to go back home. He continued to sleep. He did something that I didn't want him to do to me. Na zwaki video wana. Na ndengi makile bimakinga ya kolobake soki likambo oyo dengi na bini makila soki likambo mabe komelinga elis na kozala na epreuve ya koloba nazalaki na ndaku na ye likambo oyo esalami na ndaku na ye. Donc si je comprends bien, c'est na comprendre au filma qui pose lana et lo comment que zo laksake ozalaki na ndaku wana que kosalaki likambo ye okau likambo komilio ozalaki place na utaki yangoyo, c'est ça? C'était pas que pour que obandako, c'était pas pour ça. Never. Sikoyo so yo muto filma ki yango poto moniza yo muto filmer na téléphone. Video wana ekomi libanda ndenge nini? Ekomi libanda ndenge nini? Long story short, tozalaki na date ya shooting That one night, il fallait tout ça la tournage vidéo. Jeudi. Na jeudi wana tosolaki na téléphone on Wednesday. Mercredi na ebisi. Tozana shooting na oyo please don't be late. Obi na kozala wana na koya. Na lui OK. Tata wana na jour ya tournage ayaki na ete. To bengi ye na ba ya église na ye ba bengi ayamba ki téléphone te. Ayamba ki te ba message he was ignoring the messages. Wana sa sali yo makamba zo yamba soute. Oui, déjà wana to sala ngo 3 fois. Oyoki. Alors après, tant yaki te na bo sali 3 fois obeti ka moko sikoyo malgré toi sala ki opasi wana me ozonga isubo bandela batu mibale isusu. Bien mon sousou to kenaki studio. Okay, studio. To facilities to studio. We finish at 12 a.m. Déjà to côté dimanche. Okay. Tango saki kombo ezalaki dimanche déjà 12 a.m. Tango akendaki kozongi sangani na ndako après studio session. Akei atiki the producer. Ya tango to saki kombo na voiture. Ser na ya zalaki tezaki ka biso bisa to the producer nga na patawana. Oyoki. Donc studio to silisi. Akei atiki nani what is it called? Producer wana ya show ya oyo bazaki sala. Producteur. Ya show talent. wana the show.
ok, atiki après nazai kovanda na nani asima kuna. He reached out his hand abaliko simba na because nazaka na mapwale dele abaliko simba he's touching, he's feeling my legs. Okay. And then after I bisinga bimisa kaleso. Okay. As he was driving, I took nazaki kosala wi buzo bananga nazo nima wi nasala ki nyoso azai ko exam. Obanda to sepela na ye? Mama, te. Mais bongo muto sepela na ite loko te kaye biso longola bilamba banjo longola boza na relation te mobali na yo te nini te elo nini banda ki otinda yo ke ondima makambo wana nyonso. Ouais, buzo bananga ya nandimaki nyonso nazali kosala nyonso azali koyebisanga oyoki nazali kosala oyoki. Alors ntango ayebisinga nabimisa nini kaleson nde azotambwisa akei aparke voiture na ye na ndaku oyo avanda he used to live at ndaku na ye ya kala molili ezalaki wana eza na commune nayebi nanga te nayebi te esika azalaki ye ayebisaki nga ke oyo ndaku wana pembeni eza esika na banda kovanda kala oyoki ezalaki mosika te na studio ya bato wana oyoki. Tokomi aparke voiture akoti na nani na the back seat tosali ekobo na voiture après ayisinga oki okoya na église na tongo na lobi wi na koya akei atiki nga nini na ndaku oyoki wana ezalaki balami bale balami satu ezalaki wapi ezalaki na ndaku na ye ayaki kozwanga na tongo na ndaku na biso place nazalaki aye kozwanga asali nini ayaki ye moko te ayaki na nani ya porte those I don't know what I can call them azaka na petite moko boye afongolaka ye porte donc disaika neti bana misala na kine aya na garçon wana baye bazwinga tokei na ndako jour wana tango nakotaki na ndako tobandi makambo tosali ekobo wana ya mbala misatu alingi azwaki telefone azoyebisanga donc azwaki telefone azoloba o to filme tozwa wana telefone na ye telefone na ye azwaki telefone po azonga oui azwa nani photo mibale mais video mpona boyaki nayebisi pardon why do you want to do this naza na bana naza marié pourquoi olingi ozwa bavideo na nani olingi tosala sex tape alobi oh eza souvenir he's tried to sweet talk me through it alobi chérie moni nalingaka natikala na souvenir azolobisanga na just those sweet words so I can accept asala nini azwa bafoto na bavideo wana na gangaki mwaye nyonso tu tobali kobunda na ndenge ya mabete na mbetu nazozwa telefone nazokango I started hiding my thingy my private part na ntango azwaki bafoto wana I had something on po jour tosalaki ekobo wana nabimisaki elamba na nga te nazalaki na robe ya rouge ya mokuse citru you see. Donc, yeah, azaki sa bilamba. For me, I had the dress on because Nazaki, I wasn't comfortable enough kolongola bilamba on someone who's not my husband. Oyoki. Yangona na tika laki, aisengi na longolango na lobite na kolongola te. Akotika kabongo. Oyoki. Na tine yazwaki photo mibale moko elongi na ezalaki na kati na ya mosusu ezalaki nga moko me vijana na ngai monanaki nango te. My boobs were not showing me. We were in bed. Tozo le kobo tango azwaki bafoto. Zela batu msu baza perdu ana. Plus azoloba na anglais alobi que après avoir kokuta na bango mibali na mobali na papa wana tonton alingaki a filmer ye basala ba vidéo ba o elekra ba vidéo X. Mais ya boyaki parce que alingaki te mais déjà bakangaki ba photo mibali tu as dit two picture right? Donc akangaki déjà ba photo mibale na robe de nuit ya transparente alataki maboyaki nde côté ya nini naoki balobi ke ezalaki babiloko moko sans protection c'est vrai? Oui, there was no protection
One is a solo. There was no protection at all. And puis, I was ovulating. I was ovulating. And when every time, yeah. So I kept telling him that every time. Okay. Ok. Donc, ozwa ki zemi na ete, c'est ça. Makambo ali sola zemi otoyoka, c'est pas vrai. Non. Ozwa ki zemi na ete. D'accord. Je veux juste éclaircir partie wana. Place azoloba ke ba forcer ye, alobi te ke ba violer. Na loba ki te ba voilà. Sikoyo fi wana o azobimisa version wana ke yo loba ki na ye ba viola ki yo. Bosolola ina ye? Mama, nga na solola na mutu moko te, mais na kotanga kombo oyo ya mutu na solola na ye, ayebi histoire or très très bien. Eza tata pour ye ayebi likambo oyo from the beginning na ti when the situation it happened. Vila no, bo bengelanga fi wana, o wana ko o nani fi wana o alobaki ke o azopanza ye sango ke ba solola ki komone su nani. Bo bengelanga inana. Ba bengenana. Wow. Donc elle a inventé. Au solo na été. OK. Na solo na été, na été soki mutu moko bato ezalaka bato misa tute bayoka ki histoire oyote. Ezalaki basically we had an agreement na bato moko na kutanga bato ko mote bayeba ki histoire oyo très bien. Bayeba ki ke salamaki yango tozwa ki décision to bi makambo yo to keep it as a secret because a secret. Mais mutu moko nde azalaki alobaki te makambo eza mabe ngana ko I'm not going to keep quiet about it oyoki. Then a nenge video ko bima oyoki. Tango na ngai na tanga kombo. Tango tata wana ayate na video shooting. I was stressed. Na zai ko lela I was non-stop. Na moni nenge na uti mosika na uti Australie. Na tiki bana, na tiki malanga, na tiki mosala, na ye pour na 2 semaines après komi 1 month plus. En plus au foot au tindaki de lambo ma featuring. Oui, tu peux ça. Donc allié yo mbongo, allié yo temps, allié yo nzoto et puis aussi au stress. Et puis aya quitté na tournage à vidéo. Donc I was not gonna keep quiet about it and just sit there and cry and go back home. Na benga ki mosali ya nzambe avandaka na wapi na Nouvelle-Zélande. Na ibisi makambo nyoso tu ndenge ezalaki na ndenge likambo ekomelinga na ndenge ayaki te na tournage nyoso tu. Aibisinga mama Zawadi likambo yo eza très compliqué. Soki likambo ekomeli yo pardon tinelanga video I'll keep it safe for you. Soki likambo mabe ekomeli yo ata mutu moko akoya akolobaki nga na ebaki nyoso tu vérité ezalaki boy Zawadi yebisa to na boy yango wana my stupidityness buzobalanga wi na ndimi na tindela kiye asinga yango 3 fois azosenga nga na tinda video na boya kinanga ici mais confiance na pesa na zaki na mutu wana le ata soki a décevoir nga lelo pas de problème mais na tindela ki video na ndenge ya bi na ibike akoprote he's going to protect the video un jour ebimate oyoki pe na ba video na zwaki yango te po un jour ebimate na lapi likolo bana nga na kufa lelo soki na lali na labuka mais na video moko boye apparemment a filma que bozaki na voiture tanga banda ko tuna yo otindaki video pa mutu yo lobaki na ye non na tindaki video na lobaki oui na I story my life pourquoi because I did not feel safe I forcé ango donc and he spit it in my mouth.